Capage TV. Capage TV. Capage TV. Maman, yo mona parlement va député pour monarder. Ba bomana. Pas la loi non. Alors la mokonza bangote. Ça on a couvert pour Yesu mabeza. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de sont les homosexuels. Mais je te dis la ville de Kinshasa, ce sont les homosexuels. Bino so bokomi na bozui. Noko ngefa ba garde corps 5 noir ba epembeni. Ezali parce que tout ça m'a bébélé. Basi ya batobiso lotokobi. Il faut dire la vérité. Ngai na kufa kala. Comme on a la mort de Jésus. Yo bo mobona na nkolo. Ebembe ebanga cercueil te ebanga pe mort ke te. Da tu nako finga o ma po na ko manza na ko tola o ma be. Parce que tu ko bomba na po na nzambe. Bino ne besoin soke bato na kombo ya nzambe biso biso tozala côté on devait la vérité. Ta la pasteur la vie me quoi wera sort. On va wera sort. Ah vraiment pasteur on vit me quoi confier au milieu. Vraiment pasteur on vit manaka nini. On vit pas ça ali humble. Soyez mes imitateurs. Il faut savoir que la justice de Dieu est là. Il y en a. Il y en a, elle là, il y en a. Il y a un candidat mon côté. Ok, ah, oh, non, Alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le rendez-vous est pris. Rendez-vous à mon corps. 1er décembre. 1er décembre. Italia Power Service, Azoé Labisso, le frère Michel Bakenda. Nous allons clôturer l'année de la présence de Dieu. Nous serons donc dans la salle Muspeo Sterico. Je vous invite à prendre part à ce grand concert où je serai accompagné avec tout mon groupe. Les billets sont déjà disponibles. Merci d'acheter. Venez de partout. Vous êtes à Paris, Bruxelles, vous êtes à Liège. Venez de partout. Ça sera pour ma toute première fois de faire un concert à l'espace Schengen. Le 1er décembre en Italie, Baya ebele, et non pour la frère Michel Bakenda, mais pour la Kokumisa Nzambe Oyo, à commission quand même, en décembre, Mingi souffre de vie zaki. Mingi ata les premiers en Wamuni, mais Yonde Konanga aux Italie, aux Ana Pembeni à Italie. En tout cas, rendez-vous les amis le 1er décembre. Alors je serai très content de vous compter parmi les noms. Que Dieu vous bénisse. Yaka Kokumisa Nzambe, Yaka Konetolaye, Yaka Kokumisa na bakombo nyonso à travers mon salinaye, le frère Michel Bakila. Numéro est parce que billetterie est déjà ouvert, somba bien naïe. Contactez biso na numéro Nzambe ya kozanga te au Pambolaye. Le 1er décembre. Claudie Cara, mille merci. Que l'Éternel vous bénisse. Capage télévision, le lot toye penza, toye na masolo, ezate ke mutasika, mutakara. Mais to bungana, babi gote bele, asali makasi. On a retrouvé le sous-soukulu, tungefa. Dans la Capage télévision, boebi ke 2024, na mamna ya sika. Babilondi ya sika, mambu ya sika ebele belo ezokota balobinda ko yamba bapa ezanda ko ezana bénédiction minga déjà bien nanda kwa kulutu na monika mama Capage c'est que mate ya penza ya John ekotara kulutu ngefa peto yene sous na Capage télévision biso tozana na bakitunga na biso invisible lelo to kosola na mukubwa ya sola déjà bien bo réclama ki ebele neni ozora prophète ngefa te neni ozora ete na zwaka ye déjà mekara yazana na eka ya Jérémie Lwembate papa boni malamu mama Kapasha na moni kokoma na ndako na pamboli yo amen ngazaka simple kokoma le aboa mais batu bakanisaka non mama onyoso biloko mokili ekotika za vanité zwa moto na valer et puis ami balé bino ne bosala kabiso hein so moto zo ba force ya journaliste mete ezali mawa mingi kolo na ngai apambola yo apambola pe cameraman na moi bino tout pinda jo mystique abe mystique donc bon content ata tu sais que la zone comme on beta pinda ka bango hein le jo mystique ala ki wa kolo apambola bino grâce na Gotchebe le roi d'Angleterre on a pinda boss ya boss sika boy
mais otoyembaki awa kombo na tanga kombo to pesa kombo de koko tuna de l'autre côté Gauthier Bella ça OK aleki tu ya babenga roi d'Angleterre de chocoli le leur pas ça livre sterling dollar frère congolais c'est pas choco on a grand boss ya boss et puis aza boss seulement il y a biso ba congolais mais aza boss ya biso tout africain parce que na entreprise na ye na ba société na ye ba ivoirienne bazali ba ivoirien bazali presque toute l'Afrique yango to baki na ye yaka ko tonga biloko le pa ba na mboka pop sango chuma bi mboka ezali na kimia te tango mboka iko koma kimia tu sais que la pesi paix solo donc tu avais ma société dans l'Afrique n'a pas poto tu connais l'angoisse un très bon monsieur le roi d'Angleterre Gauthier Bella oya leki na kata Congo azate babi kulutu yo za montre hein montre na ebi mutu wana oya leki ete mama oya soko change na sapata Gauthier Bella bimisi we livre sterling obimisi bimisi mbonga chinois biko na Gauthier Bella donc soko beti bo héros donc yaza ba papa social grâce na ye qui a non il faut que la kulutu ngefa boss na mama kapasha et pour être beau pesa ba sango ya solo et maman Jean 14:6 je suis le chemin la vie la vérité je vais dire la vérité rien que la vérité oui olobi makambu ya papa Fatina Koti sono na makambu ya banzela balobi ba konzi mboka koto pe biso population pe tozana makambu na biso pe photo sala balobi gouverneur po ba konzi mboka ba koyana ba venite po ba curé ba koyana banzela te po ba na bino ke lorota bo sorte ezali place wana balobi biso pe photo za changement de mentalité entre temps bango pe petit peuple bi bango pe basala na musala po kolia na mambu ya ba professeur mambo etali bopito et comme appelle nzela malamu po to boka ngunda te vraiment maman kapasha ngunda kala mingi des aussi là parce que au moins ba guerre zo na Irak na Ukraine na Russie guerre zo na Israël Gaza contre Israël ba guerre zo na partout dans le monde économie mondiale les okoya hein ba pays to comme ça ba pays moko émergent et kokoya alors mbongo a pays africain de alimenter ba mboka wana hein ozola nanga mama yango moni ba nini mususu na poto ba niko kwesa ngo hein ba situation ba pesa ba kwesa ba avantage wa ba niko koya pe et kotika la penda pa ça dit quoi maman kapasha olobi eloko ya solo oyebi il faut changement de mentalité toki otonga mboko comme loko la France loko la parce que ville la plus belle du monde c'est Pékin soko le moins au Japon le Japon au côté Dubaï ba Singapour donc Europe venait ba ville ba ancienne ville hein ba ville moderne biloko ya kala ezande na ba Asie nde oyo ba yango ba bagete paradis ezalaki na Asie et l'engagement de ezalaki na Asie na temps de la fête tout le monde a été biloko to monde yango kola ba rêve lelo sale manakati Asie alors ezo la sale soko to zali na changement mentalité ezala mabe mingi koleka ça dit quoi gouverneur Gentini Ngobila zo sala musala mama azo sala musala parce que mama Ngobila kuti yango te Ngobila c'est kaka mi mandat bato bazo bosa na ete tant coronavirus ebimaki awa économie mondiale koyaki ekangamaki activité ezalaki te c'est 2 ans na ndambo oyo misala balosa sur na monde te pe na Afrique te et soit qui peut biso na Congo parce que la nini okasa gombe te okoleka bote ba don interdit ezalaki na tango na Ngobila salaki te gouverneur ko sala te arrêt ezalaki partout dans le monde Ngobila sali kaka mi mandat ça fait 2 ans et demi à ce que quand on sauté 2 ans et demi na ye alandi 145 territoires ya chef d'état pesa misala ye tozo mona banzela ezotongama muke ezotongama o tozaki na bakimbuta o tozaki na basia gouverneur wana na oya kala tomona ki biloko yo te ça dit quoi nati lelo na ngiringi ezaki na valeur te hein il faut pas na bandal o va na cité émergent lelo ngiringi comme na valeur hein lelo kolongwa ba vrai Joe jamais ba nakota na kaluka ba vrai Joe jamais ba nakota na makala lelo Ngobila sangisi banzela te ba komi na makala tout nzela lenge sa sali yango ti comme ma premier aéroport comment ça me féliciter hein tout ça quand basie ba NT ba expliquer ko juger te ba expliquer wana de tozo boya ngo toto mona mboka te maga c'est là message sur na maleme cinq chantiers chantier ba chinois tangela nzela ni ba sala munena
à part poids lourd babakisa ne ba japonais tangela nango et ça là que maman Kapacha ça dit quoi l'homme travaille na ndengo ekoki to ko ndima pe moto po yeso alobi ata bondiminga to ndima misala na ngai siko problème eza boy oyi mo komso ta na jeep na ngai na melima ya na ina kitisi na bwaki na barabara conscience interpellée nga conscience yanga mwana na nga zala ko memanga biso singa muta bi comment bazo sala banzela bazo bongisa so na bwaki mulangi oya ya bwaki batela se boucher hein qu'est-ce que j'ai fait na tambo tellement na kolokota ngo na tena na poubelle alors soki biso ba congolais hein tozali na ba mentalité wana te mama ville ya Kinshasa ekomaka propre mokolo moko te parce que ville ya Kinshasa yango nde ezali lokola république Rwanda tozokumisa na 6 millions 500 millions d'habitants biso na 35 millions ça dit quoi Rwanda kokota 4 ou 5 fois alors okomona mama asai ba salité na poubelle na terrasse abwaki okomona mwana zolia ba oyo tisi yaye abwaki mukolo papier hygiénique asali bote abwaki na terrasse za boucher soki maye reteuse on a ngobeli na président de la République hein et ça il faut changer mentalité wana hein Kinshasa comme une ville moderne hein tala ba construction Tshisekedi na kekanya na ye oyo azali ko tonga yango tala mama yemu o to yeba kete hôpital Jeanette to beti mbele bana mo 32 ans titi Kabila le père écoute rien Kabila le fils rien kakabou ngana beti mbele bi botala chia Brazzaville nenga zali construit botala ba hôpital nyonso général zali Fati ayoki na kekanya ye atieli biso bijou yango na mama yemu biso moto dans le changement mentalité to tia bopeto propriété de tokotonga ville l'église bon binope 10 matunga 15 matunga ba pasteur boyoka na te pe bosangani bosali pe moi délégation na bino bokepe pa ba démini à est bon maman là on dit solo moi je n'ai pas l'argent ouais hein sauf qu'il n'a pas le seul prophète ou pasteur sur aucune église dimanche lobby so on a moi 20 000 20 50 100 na tiena pas sur l'église de Syrie na ba okabola bato bana passe masu na zongi na ndako maman na ikoli alors son mafuta l'église nous a ezali avenue Yolo 255 salon 24 hein mo ko super roya ko système na biso bana nanga baebi na ebisa bana nanga na bi to sambelaka tosalaka nyonso mais tozonga na kati na bible yesu atikeli biso mobeko moko Jean 13 34 je vous laisse le nouveau commandement aimez-vous les uns les autres biso tozolia basoso tozona misuni pe baninga mosusu et bana ba comprendre yango yami baye na lobi tokosambela ti po yesu akita mais Jacques chapitre 1 verset 27 lobi la religion s'attache devant saint devant Dieu de conseiller d'aider les orphelins et les veuves dans leur affection. La Bible wana na kangana mwasi na bana ba comprendre ngo to sala kako. Mais j'ai donné les dons à l'église, on arrive à la maison. Tozoli loso na mafuta. Bon on est bien. Alors nzambe akopambola mutu wange fate. Jusqu'alors apambola pengaité, kale partout. Ba biso ba to ya vérité, balinga ka biso te. À cause de biloko wana ba bengana nga na église déjà totama le sambelia, l'hôpital sambelia comme telantela. Mais Bible le bin à 4 na Jacques chapitre 4 verset 16 à cause de la vérité to comme ennemi abato maman yo bien te mama Kapacha ba vérité biso bimisaka ba ngefana na kolinga nana ko sepela na yango bato balingi kaka nini na temps ya siècle la temps de la fin oyo Bible ezoko biso na Matthieu 24 verset 7 ba trouble ba guerre ba famine tout cela bato balingi Jean ba ça dans 12 verset 43 43 ils aiment la gloire du monde qui est la gloire de Dieu. Tant que Tomi Kitisa, Tola Nanzambe, To Sungana. Il y a des gens comme ma pasteur. Ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent. Hein? Talaba Kanye Batambo Ranango, Talaba Ndako Nabango, Mamana Nambo Nabana Ngiringi. C'est ça. Maman Kapacha na Moko, Nabana Ngiringi, Bela Batuaton Nandako. Hein? N'est pas Batuaton dit Bois, foyer social. Hein? Batuba, il faut dire la vérité. Navanda Pendabo est solo. Nana Nambo, on a l'église Libana Montamana Mozate. Ozoka mama ça dit quoi biso bato ba solo vérité bato balinga biso te to zaka ba ennemi bato na Jacques alobi na biso chapitre 4 verset 16 to kotika pe bo solo te et puis mi bale ba sai na nzambe to kende kati nango oyebi mama Kapacha journaliste ya mayele oya kende sango kita oya chanja te ozali mokubu ya kala ozali kaka ngolo ya moyindo pete bebe yo chanja na ote bachoko kuna te ozali te yo zate original to benga ngeli bongo pele yo ka pepe ozanga mikuwa parce que bo solo ndezali mama siko biso ba pasteur to na ba responsabilité munene aw makasi toute ma confession religieuse belia to sambela mikolo nyonso le loba église mosu panier comme 18 fois makasi 18 fois na zui yango batinga na 18 fois panier ti papi génique pasteur na basila na mosi na ndako
Colis à pasteur. Église, maman Nangai, maman Kapasa, merci Nengo. Commerce, oh, yo, bazo ça commerce. Ce qui pasteur, bande konanga. To banga Nzambe. Na 4 na somme 119. Hein? To banga Nzambe na Proverbe 14 verset 27. To banga Nzambe na Ecclésiaste 12 verset 15 à 16. Tout ce que nous faisons, amen, nous serons sévèrement jugés dans le tribunal de Dieu. To banga Nzambe mama Kapasha na mokanda na Nzambe Romains 14 verset 10. Et le bin abisonini. Tout au total à awa. Nous serons seuls devant Dieu. Un pasteur qui n'aime pas sa population, c'est un criminel. Mais bien sûr, beaucoup de bozui. Nous avons ba garde corps 5 noir ba epembeni. Ezali parce que tout ça m'a bébélé. Basi ya batobiso lotokobi. Il faut dire la vérité. Ngai na kufa kala. Comme on a la mort de Jésus. Yo bo mobona na nkolo. Ebembe ebanga ka cercueil te, ebanga ka pe mort ke te. Oyo ki mamese kufa. Voilà, c'est Madame Kapash. Je vous présente le salon Tiana Care. Tiana Care est situé sur l'avenue Tombalba, numéro 22. Vers la galerie authentique. Je vous présente les nouvelles perruques. En tout cas, hâtez-vous, le grand dame. Les prix sont très abordables. En tout cas, venez nombreuses. Qualité chez Tiana Care. La vérité, nangai yangone bayinaka ngai. Lelo soki mboke komi bosino de pasteur. Bino. Hein? Il faut reconnaître la population, pardon. Ils ne veulent pas prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas le fruit de Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. L'amour, la patience, la bienveillance. Mité madougoudou. J'ai Massananga. Hazard. Ça fait 2-3 mois. Même église, a 7 basses. 7 basses. On a récupéré, puis bassi tout bakekuna. On avait sorti beaucoup d'argent. Et puis, ma parole il faut la bana wana et les officiels. Et pasteur Azaki maquilloniste, Azaki moto yaba écobiste, Azaki na jobiste, Azaki pasteur maquilliste, pasteur bon naïbité. Il a fait aussi beaucoup d'argent. Tobimisa qui a à peu près 20 $000. Oui! Oh, moi, il faut 3 000. Oh, 3 000, oh, 5 000. Et nous, tout ça qui est obligé pour Hébreux 12, verset 14, chercher la paix et bon maman, to fout. Na tout ni. Est-ce que vous avez commis? Voilà, Mathis, c'est ça. Aromatise la musique. Est-ce que bana wana baboti. Bana pe ndako, bakosuka boti. Et puis hier à terme il bosso na église, Dieu m'a parlé. Yango moni ba prophétie à l'écouter dans Matthieu 24 verset 24. Bible biso de susu na kati na mokanda Matthieu 7. Soko tangi na 15 16, les roues féroces de la vitesse sont là. Hein? Balingi kaka bango na bango bazwa bakabaka te bapanzaka jete romona akotama ba Carlos ba camion ya cher ba mbongo ya cher mais tala ba joina tala ba population yango monike l'église comme wenge musique alors soki bango to ba to sanga na to prier pour na est il faut prière oui nous savons parce que la Bible nous recommande Joël chapitre 2 verset 17 à 18 soki biso ba sanga nzambe to sangani nous prions nous évoquons le Seigneur et le Seigneur va intervenir père musala yami balé il faut social hein oya bimisi 50 000 30 000 20 000 tokoki kosunga l'état na ba millions pour to sunga na bato ya est même likambo ya guerre oyo l'église est belée dans le Congo, confession de belée, on peut contribuer. Bon, colossal, tout ça, un avion, tout ça, un bombardé, tout ça, un drone, tout ça, un minouki, parce que la Bible était dans chaque chapitre 4, verset 7, récession au diable, il faut le rendez-vous. L'église comme un commerçant, un pasteur, un grand pasteur, on est dans la zone là-bas. Ce qu'on m'a dit, il peine ma mille déjà un écobiste.
un écobiste. Sikoyo balobi boye. Philippiens chapitre 3 verset 17 à 18. Et puis soyez les imitateurs de Christ. Mais ils sont morts qui basent en Dumba. Marina Marthe, pas balakité. Mais jamais elle va y peine à Marie, jamais elle va y peine à Marthe. Oyoka maman. Yoka idéologie wana. Un passage de ma vie. Compagnie moko qui compagnie Nzambe na mbongo ezate ba yé on pour escroquerie. Or que mission na biso ba pasteur les apôtres Ephésiens 4 verset 11. Il a choisi les autres comme les apôtres. Il a choisi les autres comme les prophètes. Les autres comme les évangélistes. Les autres comme les pasteurs. Les autres comme les docteurs pour la perfection de l'église. Amen. Mais les lois ne faisons pas la volonté de Dieu. Et là on dit ça c'est-à-dire Romains 16 et 16 à 17. Donc ça m'a comment passer par contre sa publicité hein il y a un moment quand avec l'église m'a bonze comme 18 fois ouais à mon cœur sur la 10 fois mais pendant bango a 18 fois 20 fois bandimi ba lembi bako china bango tina moi les pinières comme il peut la polémique ba kasi ko kimisi dodo non ba kimisi de polémique la biso nini la Bible est trop claire Amos 3:3 des hommes ne marchent ensemble être convaincus. OK Yami Balé la Bible est claire. La Bible tranche l'affaire parce que c'est notre constitution. Malachie chapitre 3 verset 18, vous verrez la différence, ce qui sert bien, ce qui ne sert pas. Donc en place il y a prophète de Dodo. La Bible est trop claire. Dès Corinthiens chapitre 6, 14 à 15, il n'y a pas la relation entre les ténèbres et la lumière. Surtout et 17 lobby, c'est séparez-vous, dit le Seigneur. Alors, le lobby nini, église comme le cola, église de réveil comme le cola coterie. Il y a makas. Et loko ya batu. Bisso, Saint-Esprit à Salate, messieurs les chers prophètes, les pasteurs, les apôtres. Il faut savoir que la justice de Dieu est là. Il y en a. Il y en a, elle là, il y en a. Il y a un mon côté qui est là. Ah, oh, il y a un chasseur même. C'est loco. C'est qu'à ça, la bisso ça. Donc, il y a un Romains 14, mes chers frères, disent nous serons jugés dans le tribunal de Dieu. Est-ce que tu es Bakayango? Maman est commis somo. Dodo Kamba a démissionné pour l'année. Dodo Kamba a tiré na une année naïe pour l'Assemblée générale pour être Atika Moussala wana batia moto mosusu. Dodo Kamba ba passer ba yelié. Ezali wana koteli moko Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quelqu'un de Dieu le Père. Dieu le Fils, ezali bravo, à une église de Dieu le Saint-Esprit, c'est Mukuna. Sungana lubi ekusalemo, église ezali kulubate. Église ezali molimo mo santu. Tango molimo sita kitaki na bango. Bazaki ensemble. Et puis qu'il dit la parole de Dieu, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17 à 18. Dans les derniers jours, je répondrai à mon esprit, tout est cher. Vos filles, vos fils prophétisent. Qu'on prophétise, tu n'es pas prophète. Hein? Vos gaillards, vos vieilles rôles de songe. Et là, il m'a cabon Zambie, après c'est un Wazouka. Et là, c'est la dictature, Nabino, et Loko Yabiso, qui sont les pères de l'église de réveil. Pères de l'église de réveil, Ezali Vernon. Ezaïli Bosso Papa Kelan, il est vivant, mais saboté. Azate Akufa Kende, Batouana va dire le père, le fils, Bafanda. Or que Bango va dire chante et pas Banon. Qui sont les pères de l'église de Verre? C'est Papa Vernon. Ok. Qui sont les pères de l'église de Verre? C'est Papa Adina Bala. Les trois, mon Zé. Bangonyo, c'est pas Adina Bala, mon c'est pas Papa Kelan. Les locaux, ma belle Kota Bango, Sonne Kota Bango, Poloso Kota Bango, Lokute Kota Bango, Ngotobu Kota Bango, Ibeke Tele Kota Bango, mon potou et Koti Katina Bango, et puis Bango Souki ça na Frondondo, je sais dit Membo, et Kota Katina Bango, oh ya Souki, elle dit Beteme Ouwa. C'est là qu'on a besoin de tout le monde a besoin de Baye pas de Dodo Kamba. À côté de ça, homosexuels dans l'église. Moi, je t'informe aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de sont les homosexuels. Mais je te dis, la ville de Kinshasa, ce sont les homosexuels. Chaque fois qu'il y a un temple dans la église, il y a un temple, il y a un franc-maçon. Temple Illuminati. Beaucoup de pasteurs jouent la ville de Kinshasa, basés dans vaudou. Oh, bah, Dodo Kamba refusait ces trucs.
Il a refusé cette truc. Il a mis balai. Baeli Dodo Kamba, on a dit Kabal les juifs. Kabal les juifs, il n'y a pas d'église, église, bateau, baroton, na plein. Na comme qu'on fout pasteur, moro $500, $600, si ma bande ko boma pasteur. So na bomi pasteur, na tambo na mwana na ye. Ana bana basi na tambo na bango si ma zui bango na tindi bango na poto papa kufa. Et par mois, ils ont foutu $300,000. Ils ont passé, ils ont secte pénitentielle, ils ont coloqué sauvage, ils ont bengi la mort et dans les ponts et quand on église en Zambie. Bah obligé Dodo Kamba à Sala Yango. Sauf que Dodo Kamba à Sala Yango, il doit partir, il doit démissionner. Mais Dodo Kamba à Sala Hébreu 12, verset 14, c'est la paix avec tous. On a trahi. Bana Nanzambe, parce que je serai, Ecclésias chapitre 12, verset 15, 16, jugé devant le tribunal de Dieu, à Tikiango. Mais les gens n'ont pas mon poteau, Dodo Kamba a créé un pasteur, nous sommes restés à Simanaye. Moi j'étais là, dans la salle de démission, moi j'étais là. C'est moi aussi qui a participé à Bino, parce que Bogoti Kabiso Boyab. Donc on appelle Kunate, pour Kunezande, mon potou, Kunezali Betemewa. Tozonga Kunate. Alors, tout ça structure parce que tout le monde était pour nous kamba bateau. Donc, la titre, chapitre 1, Absina 3, verset 6, le pasteur et l'évêque doit être modèle, irresponsable, mari d'une seule femme. Sony a bouillé qui paye parce que il a qui batterie kaka biloko wala Sony a refusé. Ba otika Sony neni ba déloger Sony, ba déloger de Kamba. Ezali ka lelo na zo biso na kati na bango Nzambe apesi bango Deutéronome 28 verset 28 à 30, l'esprit d'égarement que personne peut les sauver. Ça dit quoi? Bakamati, pour nous comme président, il y a église de réveil. Il faut assembler général et Tiayo. Ok. Bango, Batie était Badoué dit Baman, puis handicapé, Batie Libosuna. C'est bon son nom, à côté de Libosuna Batou. Eh. Au second, il y a un moment qui pas le président, na mandat président ya kotonga mandat na ye au mona kete tango jibatele maki sultan ngo sala papa wandeke oka mwana omoni mwana mpuku ya nyang so batila mai moi soki de sala et moi président sala donc égarement total. Alors deux Dodo Kamba mutanga représenter yango balongoli Dodo Kamba batie ezibaya mapia batie akate banomakate ensemble général de etiaka ya ndenge nazo biso lelo oyo. Quand Dodo Kamba a démissionné, quelqu'un d'Assali sous réunion, Dieu le Père. Azali n'a porté au sein de réunion, réunion, on a convoqué, moi j'ai toujours Ezibaya Mapia. Mon tout bâti n'a qu'à intérim. Azali réunion, pourquoi il cherche encore à revenir à pouvoir, le roi Kabila Nenga Kei, Azong Awa, Bisoto Kondima Ngote, Azali trop, tout n'est pas une église de réveil, 20 ans, école T, hôpital T, Ilanga T, et l'autre côté, Kaka le Kumu, na lokumu catholique na protestant lokumu na bango orgueil oyo benga Galate 6 verset 3 si quelqu'un pense être quelque chose il s'abuse dans la pasteur a vu me quoi wera sort vraiment pasteur a vu me quoi confier au milieu vraiment pasteur on vit manaka nini on vit pasteur ali humble soyez mes imitateurs Philippiens chapitre 3 17 à 19 c'est ça pasteur comme la garde de quoi ebele pour bambanda ebele ba chokola ba se ba te belé batama pour tout et toi bibango moko meka ko bangana bimisina sambu sabino oza ba wala matière na matière ebele na bibango na bibango matière yango monete moi église éveil comme église ya sonne c'est ça biloko ça makana protestanté et ça na kibangiste et ça na makana orthodoxe na musulman et ça na église de réveil oyo poto dès que batuana bazolonga kufa bakufa raté bongo maraté mais l'église est là qui n'a bien fait Joël Francis Tatou alobi alobi muto akoki ko se dédoubler na kati église bandimi pe balobi amen bosala ndenge nini po bandimi bandimaka mama zoloba bible dédoublement ezali normal po mutu ya occultiste to mutu azali na soloka abimaka pe aki asali événement yé pona nini ba na nzambe te lelo soki bomoni yé ka bomoni pe kuna bomoni pe na Brazzaville boka moite po o bango bazosala moi na nzambe pa ko sala répondre na verset biblique. Mais on dit Francis, on a appelé ça fondement.
J'aime les pasteurs au Balobaka, dans le fondement biblique, parce que notre constitution c'est un verset biblique. Dans une émission, dans l'équilibre, tout a été focalisé par la Bible. Alors, ce qui y a le Bible, il n'y a aucun matin. La Bible est trop claire. La Bible est dans Jacques chapitre, dans Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Mais, phrase sorti Mekoti, les bébés ici déjà ma camp. Il faut savoir, le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier est sous la puissance de Dieu. Ceux qui ne sont pas, ils ont foi, par la grâce, par biloko nyonso. Tala lelo homosexualité continue à Katiamuki. Dieu ne voit pas, il voit, il laisse le temps au temps. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Proverbe chapitre 15, verset 3. Les yeux de l'internet, tout lié, ils regardent le bien et le mal. Amen. Tango kaya ni ko boma ben za ben ça qui kaya le mal est devant toi au ça la mode ayokaki le quoi ba Francis ce sont les enfants égarés Ésaïe 30 verset 1. Malheur aux enfants rebelles qui prend la raison sans moi. Nana il biso abracadabra na katia ya église c'est Francis tato hein. Nazo kebisa bana na Nzambe, église ya Nzambe, lokola prophète ya Nzambe. Yo ko bimate papa ngefa. Ko bimama. OK pe la brazo zongi. Osali po opération zongi. Tena ko sala yango te. Wana za ba dédoublement ezali ba gère ba sorcellerie et ma mamchité ba salaka. OK. Je te donne des exemples. Mon père fit avant comme on apporte qui directeur école primaire Malembe na Mbandaka. Na Yonda. Ba magicien ba neko ya un frère dit frère au fouti yango. J'ai vu à mes yeux Bakamati Mabele, un magicien. Abele abracadabra bra nangai na yoka pe je l'ai vu. Abracadabra il faut que pas et comme ici toléa. Na mona mabanga eloko datu na go finga o masepo na ko manza na go tola o mabe. Parce que tu as bomba na pour Nzambe. Bino ne besoin soke bateau na kombo ya Nzambe, biso biso zelo côté, on devait la vérité. Na ko tola yo mabe na kombo Nzambe. Bakangije. OK. Mama, yo mona na parlement ba député ba bomana kade. Ba bomana. Pas na loi non? Ba loi na mokonza ba kote. Ça na kufere pour na Yesu mabeza wa. Mabeza. Ce sont les hérésies. Mama na moni yango. Na moni magicien a dû singa. Atebou, évoqué biminyoka. Je l'ai vu à mes yeux. Na mona du papier à pembe. Oh papier duplicateur a kanya ngo boy. Avec abracadabra tikango et biminde keke. Ecclésiaste chapitre 1 verset 10 il n'y a pas de nouveau sur la terre. Dédoublement ezali by vocation directement à Satan au sale. Moi dans ça ça dédoublement. Ça dédoublement automatiquement nous sommes montés dans l'occultisme. Oh ils ont réussi mon côté. Hier sur ABC Bisso sortait au milieu de na 2 Corinthiens chapitre 6 et de 7 à 10 sortait au milieu de et se séparer vous dit le Seigneur. Tant qu'on se sabilo on dengi wana. Tu n'as pas même la honte. Et puis sur mon pasteur Atia Choko suspect. Tikabo. Sur mon pasteur Ngonga tala nyoso bango ba double signe. Matoka de so moni pasteur atielo mbumba boye mon melibangi na lotoko so moni pasteur moi miso geli alangwe gene bazo on bele bazo ba spectacle na bango po bato batala ka bango ndenge Matthieu azolo bana 23 verset 5 bali ko vanda public ya bato rabi Yesu agwanga na bango moko na suka na kati na Matthieu 24 verset 5 na yebi binote c'est ça ba tel truc les aninga na ba chrétien tozo sibir yango parce que ba formation ba côté sibiso ba vendu ba côté sibiso ba science occulte ba côté sibiso comment les loyo ba pasteur bazone di mababa di sabibani na mbani les côtés comme ça ba pasteur bazone na basi
lelo basi balingi baninga bango basi lisusu te bakomi kalinga mibali tangika basi na bango mibali lelo balingi kaka ndenge moko sadi ko basi ebele bakotula po bapede baye ebele na batriki wana satanique nzambe satana atie bango mayele wana ya pelengendu ya polozo ce que dit la Bible de Jacques chapitre 3 sur dans 13-14 bien de cette intelligence devient point si très haut il est charnière physique et diabolique maman soko moni biloko ndenge wana mama bima so ndenge mo saye tatini kapage boire le soin elum ay ko tiko libabé c'est ça et puis à cause facilement parce que à un esprit il y a Satan qui domine kadinaï so qui Yesu to moni Matthieu 4 verset 4-5 tentation la soye so bika kina yango parce qu'il était Dieu amen so qui Yesu akinza mbete za mama mingi bobondela no biso bato to bebi te biso no bangefa to bebi na note bobondela mi to pe na mbongo te to bebi pe na note mais nous sommes na ba Carlos wana so ce sont ezali na Jean 8 44 le père de mensonge les pères c'est le diable et on va dire comme ça pas même truc wana muke au moins États-Unis Amérique hein culte diabolique côté au moins en France et côté katingo na ba conseil mon bal a dit mon yango te hein zeme ngoni yo sata tie zeme ezani homosexuel non mais à la place robota te mais ba passer ka moi tikate mwana na kangamana kibumu tikate ba tout ba bisturi pende passer akufa abikate parce que Galates 6, 7 à 8, on ne se moque pas avec Dieu. C'est que l'homme a semé, il m'a semé. Mon client est bébé, bison net au lingui, en gros, toujours le que nous avons bêté. Et mon client est parce qu'il y a trop de péchés. Que dit la Bible Esaïe 59, verset 1. Mais ils ne sont pas pour pouvoir et de ce sont vos crimes. Vraiment. Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui manquent et qui fait la séparation entre moi et Dieu. C'est l'équipe de maman. Nous avons ça là et là on a ça. Parce que jamais. Jamais. Merci maman. Est-ce que au cause de maille jamais. Zolo pona kopema no kolongola ba miyo no mona kopona kolia no pona komela no na kopema no miso pona komona no jamais okokamata loboko oye otia ngwana monoko lelo oyo bana basi na truc diabolique hein et comment bana mikela komona ba prostate obiti na non hein mabele ki mabete tina nango ezabo ezani yo eba Satan l'axi bango makam moi na ngoka bandi boyo Joan Jobinaye Kobenda quick azoli aboudin paka même si c'est tangi mais tu passes 3 fois 4 fois tu rentres la prostate et puis tu rentres directement à la puissance sexuelle Kobenda nzobia ramabe Jobi bango le ka bombo to ka le yango te atondisa yango agoli ate to ebimi koto oso ebimi koto na ibe sika ngo bima to na mongo te akobenda ko misisa wana na ngonga nzambe asali yango na ngonga Ecclésiaste chapitre 3 verset 3 verset 4 chaque chose a son temps tant mo soza maman na monio boy na bana ko caresser yo ça fait partie de l'amour si na ko caresser yo Nathalie maman ba ko maloba malamu tu es belle tu es la plus belle femme du monde jamais vue na zuma maboko na suki no wa mindele na tepe na zo pele ngo pele ozo kabie na tango pe njobi ezali makembe sezali tanga fumangani ezali soki fumangani si lo bibendi malembe tu es à la vie quand nous forçons les choses cancer, il faut dire la vérité. Il y a clitoris pour un clitoris, notre clitoris pour un affrontement. Ça t'accoupe oiseau kuluta. Mais si quand yo so qui a une infection là, maman, ndasi ma belle boyo yebi. Mais les microbes là c'est chez moi. Ah, microbes monsieur dans sous libre rien. Il faut se mettre désinfectant. Hein? Le cancer de ton na bana basi clitoris misapi. Hein? Lesbienne l'olème comme elle comme baka wa beni mi support nga bin sali banda tout le monde ba truc moko diabolique or que nzambe asali likamona tango maman mona mbwa ya mobali azama tena mbwa mobali jamais o mona mbwa ya moi sama mbwa mobali ya moi jamais ka mbwa mobali na mbwa ya moi sama mobali c'est multiplié remplacer la terre quoi biso de l'équipe mayele na nzambe toza likolo na yango effectivement nzambe atindi na 4 Éphésiens 6 verset 5 à 6 c'est là où la colère de Dieu qui tombe sur la fils de la rébellion. Vraiment.
toke na suka wale sabimisi mwana mususu ya Mobutu balobi bayi Équateur bayi nini babi epeli moto balobi vraiment mobimba ya papa c'est kogwaza banga église komi pe kokota na kati ya ba vie privée. Maman alors tolobi yango Malachi chapitre 3 verset 18. Vous verrez la différence c'est qu'il dit c'est pourquoi na lobi bout mosali na nzambe azali moto abomba en secret bien ba constitution prophétique maman amai basi mususu zana bango ana ba de si 3 bota na mbali mususu mais papa il kabana na ngai mais tant ko conseil pasteur ko bomba yango mais ko prier pour likamole ça le matin parce que yeso aki pona ko panza te o tozo ça le la publicité tala matanga mama na Mobutu tala mengana soko to kokana o mana wa soko mengana soko ko soko moni lo mais je me suis amoni oh te boko kana baso ba likamba soko ko ngabi oh yana na photo na ngai mobimba boy na longo linete ça peke oh alors sokoko mais soko moni sokoko je te dis la vérité bibangefa soko moni sokoko vraiment na ngai tokokana na mona suzi Kabila o bakanga de nesa kata prison ndolo na kota de nesa moni ye Kabila mobimbo na te ba de côté OK na mona bato ba lo mbumba mobimba ba lo mbumba oui ça dit ko bato ba kokanaka eza soko ta kokana to di forme songolo oh ngai mpuza Mobutu ngai bila tseke na mata mape kuna kwa famille tseke ngai de Rafati on va de Rafati mana na famille wana te ozomona toti Kabila ko tozo sala basali na nzambe na basoni publicité to pesa na nzambe na bato te so basali ne boye bato ba aux 46 mon peuple pays ba marque de connaissance lelo na zo ibisa yo bana Mobutu jiba comme la justice parce que ba ibi mwana wana te et puis de maman oyebi bible ebisi biso pamba na pa kufa Matthieu 10 40 41 o apesa ta maya pamba c'est ça papa soki papa na ta bokola ki o depuis du bumuti lelo oyiko wanga nenga ngombo c'est ça héritage pe bana Mobutu basaka bola siko koloku muzo lukani mokili eza na kati na ngoni c'est ça lelo maman tozali basa na nzambe bango mo bakoma ba gynécologue makasi bango mo bakoma ba cardiologue bango mo bakoma ba pédiatre mais bana na bango so babeli bakena hôpital oya bango bana autosamba nzambe azosa mais roni nzambe asala bana wana c'est ça pasteur akoma kusala sanga azo toucher ka bana ba benga partout partout azo bango spécial partout azo kotsa pas tu o kata bisopo ya bato kuna pesa docteur na motayebi eloko ezaka sika tel c'est ça et puis na tel ate wana mwana mwasi na gotu na debi otala ninete mwana Mobutu kwa Mobutu te otala mata mais ça c'est quoi ça basese tala zolo mais procureur général de la République tala likambo yo to déborder qu'il des athées ba publicité pendant spectacle tant on est de côté à bateau mission d'un baptême sur maman Matthieu 17 à 10 allez prêcher dit que le royaume de ciel est proche guérissez les malades priez les épées chassez les démons neuf lobby vous avez ce gratuitement donné ça gratuitement vraiment alors motunelo kondengo yo azali na probabilité ya koyeba yango ezali ba médecin na test ya ADN à part le test ya ADN motomoka église te molimo mosantu te vraiment oh le lobanza beza te parce que nous détruisons 29 verset 29 et le bien de nous connaissons peu nous savons un peu celui qui connaît tout c'est Dieu seul mais biso ba passer de commis otani moto na ADN si quoi la parole ni no sala ki yango tout cela ezolakisa pona sukisa yango Jean 12:43 ils aiment la gloire du monde qui la gloire de Dieu. Amen. Merci. Beaucoup Bwangefa, Bambote la banane. Na pesi na roi Gauthier Bele, roi d'Angleterre. O lelo yo asangisi biso. Sentir ndenge pifo ya moi musala. Pifo ya musala. Et vraiment maman pa to ça kala mena mono koli suma kasi. Parce que yesu suma kasi oza na professionnel. Oza suma to ba polémique té, mais ozo tuna plan mi tuna ekoki oza na maman ya solo. Eza maman ya makasi na ba pambola yo et grâce na patron de patron. Bo to kumisaka bango awa. Tout là le Gauthier l'équipe bango chaka yo l'équipe bango Gauthier le roi d'Angleterre yo ne makambo mutulanga ya to sende ozo
bonga obinga ngai bale mai ata boy kolamba osokola ata boy kolamba omela nzambe ayi pambolo na mama amen oyo n'enverse c'est bolumbu mami bomolo nzambe pambola yo amona te na chere moko ya mabaya lobite wana bakundaka bibembe asomi chere moko ya $3400 depuis Anvers tozana ngo tika ete nzambe pambola yo bipa nyonso chere wana mosali nyonso nzambe akotia maboko pambola elanda kati na yo po olongoli biso soni olongoli yesu pe soni topesi mbote pe na scène biso na France Karine ba diamant kapa cha bolukaka yoyo ya Karine ba diamant gayo na paka ngefa ndo ya sokoko na mwa wolo diamant mama njaka diamant tika boy slipe njobi ben diamant njobi diamant makambo nzambe apambola bino et puis waroma esika ozali na kati ya Italie salamu alaikum ezali mbote ya nzambe et puis tobosani te oyo alandaka mama kapasha yo botunaka ngai mais tozwaka tante nzambe akotiebele akotisa biso lokumu nzambe apambola ye ezali waroma mokonzi ya kati ya Angleterre wana mokonzi ya diaspora que mon Dieu vous bénisse soki komona ote likambo te pesa eloko ozwa eloko soki olingi ozwa nga 089 610 49 41 nazonga lisusu soki komona yo te nini te otumisa te pesa eloko ozwa eloko nimero yango wana nzambe apambola bino amen merci bye Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV.